Bandeko balandi kanek une télévision émission sur terrain yango toza pena na terrain kande tolaka kibino pe tozokoba kozana bilelongo bongo mokola lelo toye awa na balabala tende commune ngirengiri na hôpital moko o toko présenter bino ensemble na Lili Maleka wapite ko kutana pena docteur moko de la place toko soyana ye makamai ketope maladie moko o etungisaka bayimbo ka mingi yango za maladie za courante ne tolobaka na monoko ya lopoto bongo sans plus tarder na benge bino de Lili Maleka apesa bino mbote poende akokota na docteur elongo pona te bakosola na ensemble ndeko Lili Maleka mbote na yo bandeko lelo tozokuta na docteur Koski awa ndi boyebi dai boyebi hôpital ngoza na tende na commune ngenge ipa docteur Koski yende tokosola na o etali hémorroïde docteur Koski mbote madame tokende nanu escape nzapo awa tozali na libanda mais tokota siko na kante ya centre wapi tokosala masolo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur biso so toyebi o bayimbo ka to pe ba téléspectateurs ya Kanek une télévision pe émission sur terrain bayebi o penzate ko se présenter yo nani o tape spécialiste to nini? Ngai komo na ngai docteur Bisaka André pour les vrais intimes o bayebi nga mingi to baninga nga ba docteur babanga docteur Koski. Donc naza docteur ya tradi praticien te naza docteur ya médecine humaine. Donc musala na ngai ndi yango na yekola kina kelasi pe awa nazoloba bana mboka bayebinga mingi bakoyo confirmer yango. Docteur déjà mi boa kaza tradi praticien c'est-à-dire à refuser on déjà c'est ka boyango peu rapidement tozokota mbama na masoletali hémorroïdes na bité babenga bongo to sepe na BBC docteur ako corriger puis akoyesa biso ba cause principale hémorroïde ya kandenge nini e utaka wapi e tango ayesa biso ba cause wana pe akotalisa biso ba conséquences néfastes ya hémorroïde. Docteur malobombo koyo boye madame na sepela ki lelo kolobela lisolo yango hémorroïde parce que ce côté na télévision et bela bato mutuna mutana lolenge na ya lobela ka yango et puis romana ke ba mususu nde ba lobela yango teza na kelasi to yekola ke na définition na yango na kolobela ngo bato comprendre so na ke na ndenge ya kelasi ezaka ba minga nde ba ko comprendre to koloba ezali maladie moko oyo esalake misisa ya na niveau ya Nice et vimbaka so ke vimbi eza na kati ekopesa kokoso alors koyebika soki eloko evimbi na nzela ya Nice par là où les matières fécales ebimelaka et comme déjà difficulté tango tokopusa na bokoyeba pourquoi kovimba wana makama nini ebotaka yango toyeba ba conséquences wana siko est-ce que cause à la paix soigner na kimunga ngapo à ce que je sache biso ebike ba hémorroïde na ba soigner capable tradi praticien déjà yo boyaki en avance. Oui nakoloba ezaba ko ba maladie wana eza na solution malamu na ba médecin pas pour ça eloko faut d'abord yeba nzoto ya mutu qu'on appelle l'anatomie to la physiologie humaine ndoko yeba ba vaisseau neza na Nice tango pe vimbi eloko ni ne vimbi ndoko koyeba et puis faut yeba pe la cause eloko oyo eyeli onete ba hémorroïde wana donc lobela yango mbala moko po bana mboka ba comprendre to lobi bien d'abord c'est l'hygiène ya mutu est très important pour na kobela maladie wana te. Donc là yango il y a les alimentations ezali non conformes nandakisa bate nandakisa masanga nandakisa coca nandakisa les aliments épicés. Alors okomona ke ba biloko wana ba aliments épicés c'est que vous appelez ba épices ces aliments là ils appellent ba source il y a dilatation il y a ba hygiène il y a ba veine hémorroïdaire wana. C'est pourquoi tango au sentir bilembo lokola okena sel c'est le koy makasi parfois ko sumba makila na ko sepela komona munganga oyo asali médecine humaine oya koyeba d'abord nzoto organe ni ezui malade sima koyeba ndawo ba qu'est-ce que je vais faire parce que l'examen pesa ebele l'examen radio pesali nous demandons malade longola yango ba met traitement na yango eza na traitement médical pour c'était pour na ko soigner donc traitement médical ba kisi ba comment soki diagnostic yebani et puis pour certains cas on dit ba sala rappel traitement chirurgical mais wana déjà na dernière minute ba opérer c'est pour to kogi ko laksa bilongi ya bato to salate bazali ebele vraiment qui avait des sérieux problèmes avec ça on les a opérés pour ça ba traitement pe esila mais pour na kobika malamu il faut yeba eloko nini eyela ki malade wana ceux qui mutu azo souffrir na maladie wana bokono wana kokome pa na yo akobanda ndenge nini. Oui lokola to lobi ke médecin liboso eloko asala il faut ko consulter malade oyebi malade wana en dehors ya malade ko zanango makamusu pe ko zana ye
pour ce moto au sala a ce docteur nazo sumba makila pour le médecin le bateke d'office des hémorroïdes non au dilatation va venir hémorroïdaire non il faut taper ba cause muso et puis munganga atalaka aspect ya makila wana eza rouge to makila wana eza mwindo à chaque aspect eza na diagnostic to eza na malade médecin le non makila ko ta place tel ko ta place tel c'est comme ça que e bandaka toujours na consultation au sali fiche na yo n'était pas na biso awa depuis 10 to sali da centre déjà 18 ans existence à centre d'ailleurs très bientôt là le 5 août to sala anniversaire il y a 18e année d'existence. Il y aura un petit discours, il y aura les autorités qui viendront nous visiter pour comprendre quelles sont les actions palpables que nous sommes en train de mener. Et plus grave encore, biso tozana ba couloir isolé où la vie des gens est vraiment très mini. Tozana mukakatano makasi parce que parmi les causes de maladie to lobe ke ba crise hémorroïdaire, ils ont alimentation. Okasi boni soki lelo mutazi kwanga na poso na pilipili. To parfois kwanga na comment on appelle ça vida. Alors ce qu'on a sur les vidéos c'est des piments, ces aliments sont épicés to lobi OK. Les aliments épicés c'est une des causes. Je ne voulais pas qu'on passe à ba détail ba physiologie parce que ba to comprendre te pour zo loba ata mwana mokia yoka. Donc na ko senga ce que oki na pasi éviter ya ko kene mbala moko na ba ndeko na biso o bazo senga na bizaka na matiti boye non docteur OK moi mba unuki na ngala ya pinza na question na omoni bandeko mingi bakendaka wana po nzela mukuse tamsa saka 2000 tamsa saka 2500 batela ye mulangi moko kaka eswani par contre soka pas docteur Koski tamsusu pa mona ye senga kana mindondo banini. Oui madame omoni eloko musoko sala bongo za mikakatano ya bomoyi mikakatano bomoyi zo sala ke muda sala par ignorance ti longola ba traitement yo mutako zo soit na ba matiti ba kongo bololo ba soki nini mais suka nango il revient vers le médecin par rapport na makama ce qu'on appelle les complications liées na ba médicaments traduits praticiens. Nous recevons beaucoup de cas au mona mutoye wana azo sanza makila akotuna ke nonga na zalaki komela bokoko pona nazaki na hémorroïde et surtout que l'appellation est aussi mauvaise la gens dans l'interprétation pas hémorroïde c'est-à-dire hémorroïde c'est une inflammation la veine hémorroïdaire donc vous avez hémorroïde non hémorroïde te ça ba vaisseau wana et puis pour munga yebi stade ni ozali tozana ba stade 1 stade 2 stade 3 donc qu'on soigner yango ça dépend aussi des stades. Et puis l'on yango il y a aussi makama où ils allient la blogo mais le là tous en a confiance dans mes cadres sociaux non fiche zali obligatoire pour nani tous en fiche et puis la fiche le bakanine il faut payer combo nom poste nom prénom pe ba identité na po mutura na carnet de santé na ye il faut bayeba en dehors il y a un problème au hôpital est-ce que vous avez attention te parce qu'il y a des médicaments qui sont contre-indiqués médecine da koyeba. Et abdori attention ne wana ça problème sur KRT bakoyeba yango longo makamwa ke donc il y a des problèmes qui peuvent être responsables il y a pas si mais moko wana favoriser makamwa yango moto sepelaka moto na fiche bako identifier na wana et puis suivi na yo nous disons il n'y a pas de brillant pour la vie humaine et même les médecins quand nous avons appris nous avons prêté serment, c'est pour sauver des vies. Ça fait très mal de voir un malade mourir comme ça pour quelque chose qu'un médecin peut faire. Olobi mutako ko kufa tamsuko zanga misolo tamsuko zanga traitement tamsuko ba hôpital mche zala soki oye okomi kuyamba yo nanu eza problème koyamba nanu munganga po mona na munganga problème pona ko lengela ba malade to ko soigner ko landela bango suivi eza na problème pas docteur Koski Hernandez. Bon tolobi mingi ke ina balobi na lopoto il n'a pas de règle sans exception. Et puis na makanisa ko rela yebi sabino ke munganga nyonso azaka na motema pasi suka mu mutazo bela. Mais tous abattu mais karaté monsieur ko sala na carte hôpital soit na ba collaborateur soit na ba mutu ko sala ka fiche azaki na mikakatano nezo ka retard mais suka na suka bakozoyeka na charge yango moni l'état a sali a pesinzela lelo ba l'hôpital a mike salama mais todo senga ke ba o bazali les charlatans c'est-à-dire tu n'es pas médecin tu veux faire des actes qui sont liés à une attribution à médecin ndezo sala ke ta ba malade bazo comme pas médecin bazo comme la mikatana parce que na sala ki bo mo so na lo ya médicament et ça n'a pas passé au moins bazo baloka war donc et pas na biso neto lobaki nous avons fait 18 ans ici. En tout cas, c'est vrai. Nous avons la publicité, mais les malades peuvent en parler, ils peuvent témoigner
que tant que komi musupe za la kamuto en hôpital azana le côté l'hôpital c'est comme l'église muto akimi la wapi na l'hôpital akimi pe na église tant que dans l'hôpital il faut yambaye mususa cause la kero ndeko azoya ulele plan même sur azangi oko se ploso mele pekisi oso akufi ko sala yo passe okansi mo le lisoso na yo mais balanga nzembo balobake soki oletaba ndenge waze kwa loba obosa na longi na ye mais soki obomi mutu ata muki obosa na longi na ye te oloba soki akufa ki passe na saki boite. Donc nous c'est une mutuelle de santé sans frontières qu'on appelle mutuelle de santé sans frontières où je suis le président Dr Bisaka André. Les amis qui me connaissent ils vont en témoigner. Donc on a kaka on a za mi kumba ebe na kata mboka oyo pe la institution minene ya l'état. Dans ce cas, j'ai des responsabilités dans le ministère de l'enseignement supérieur, dans le ministère de la santé, même dans l'ordre des médecins. Donc, on a CP là toujours côté na kati ya mibeko ya santé pour na ça ça bout. Donc, c'est que ceux qui ont la mikata lokola maladi boye, ya ke pas docteur Koski, au sale fiche na yo, to kotala yo, ceux qui ont yango te, to ko c'est le côté de cela qui boye. Ceux qui ont yango traitement yebani na mukanda o to yekolaki, de to ko salela. Akima na yete abanga na fiche te abanga pe ni te akomona yo. Oui, kokima ngai kuna kima kate. Nazaka toujours permanent sauf ceux nazana musala mususu na bimiki na kenda. Mais docteur téléphone ya passe pour na ozo yo. Pour mutu so koza musika alinga benga yo po ayeba soko zali akutana. Pour mutu so ko utantele ayoki yo alandi yo abina zo lingala mona docteur. OK. Ngai nazali et puis eza émission liboso te na sala yango ebele. Pour cette année, si nous avons fait dans les 6, mes émissions na sali, puis na ba sujet ebele otolobela yango. Oui, téléphone na kangakate. Puis na deviara maladité. Puis na yamba sauf ceux qui na na réunion, na kozo la ki na na kata salle d'opération, na kozo na salle na maternité parce que bongite ki ozo consulter mutu, ozo na ba téléphone mukemi ko yambili menya, faut que tous sa malade, il faut respecter les malades, beaucoup de respect aux malades parce que c'est ça la vie humaine. Alors, le téléphone est 084 120 28 45. Donc, ce que vous avez est la boutou, est la moï ngonganyoso, Dr Koski a koyambayo. Ce que yambi to ko tika message, tant on commande na ko rappeler que non, na za isikatel oye, to koyambayo to ko salisa yo. Mais to conseille toujours que bande ko batika bimela mela. Bande ko batika ko message na ndenge na bango. Kende pa munganga, chassa munganga baza ebele. L'état de l'hôpital partout, azoyamba pour que basta ça bande ko na biso. Docteur ngana 25 minka hémorroïde. Obi ba traitement lango eza na bandenge belé na kati hôpital to pe na ba médecine eza ebele. Na une 25 minka traitement chirurgical. Quand est-ce que komaka na traitement chirurgical? Oui, na traitement chirurgical soki na lobby thrombose peut-être ba médecin va comprendre. Au mona que vers musisa et vimbi makasi comme nous avons tout le bail que par cause même sous parmi les causes et les facteurs favorisant l'alimentation et en plus il y a un élément capital dans le bas, mauvaise hydratation. C'est-à-dire quoi? Il est recommandé dans mon temps mais la maille mingi pour permettre que ça reste le mot normal. Alors tant que vous avez la maille mingi, c'est comme une toilette, la fosse septique est remplie, votre cuve est remplie, ok vous soumis sur wana. N'est-ce pas que tu aurais du mal? Mais tant que maille est belé, ils ont évacué, et comme ça que l'évacuation peut être type digestif, nous avons la kitoko, et vous mais si vous ça va régime wana, ma facteur est pression wana, et comme ça la nini, ko vimba ya musisa wana. Tant que vous avez ça la thrombose. Alors, tu sais, comme on a un comme médecin, il y a des mesures à prendre avant de passer le mot. Ce n'est pas un animal, non, il y a quand même des mesures. On va te dire, tel jour, 3 jours de temps, on va boiter. Donc, si on a un après un temps, d'où on recommande l'usage qu'on appelle les fibres. Donc, les gens qui ne veulent pas consommer les légumes, ils doivent savoir que les légumes il est très important les ndunda pour na bomo pour aucune maladie pour aucune maladie. Docteur, malade donc ça va âge. Oui, il y a aussi des fois dans la mulongo, il y a makama âge pesali tout temps qui va âge. Et comment bana la âge déjà à partir il y a 25 ans prédisposé comme élevé parce que l'enfant qui est en train de prendre le lait maternel, l'alimentation, les alimentations, c'est liquide, semi-liquide, azap n'a prédisposé. Mais tout le monde, j'ai parlé il y a Batoilia Mundongo par exemple. Donc c'est par là j'ai parlé de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, et ça n'a qu'à te masolo wana. Des HPA kobi makate wana. Donc il y a aussi chaque maladie.
facteur faoza nango AGP ezalaka aussi te pour certains cas. Docteur Otangi Mundongo Likasu, c'est qui est important, ils ont motué dans tout un moutou. Oui, nous disons, je ne peux pas m'imposer dans le baquet, le bloc où on a utilité. Parce que les qui m'a bé, mais l'État peut s'appeler ça. Car si tu me souviens d'un peu moutou, il y a les cas sur le Mundongo, ils allaient payer bien pour le mouton. Oui, ils allaient modérer. Ils allaient bongi. Mais tu sais, comme le col a un messano. À Rolia Makasso matin, midi, soir, Rolia Mundongo matin, midi, soir. Mais beaucoup, c'est devenu la mode. Ils ont ma bé bon. Oui, ils ont ma kama. Les kamas, les non sont comme les excès et comme les kamas. Et surtout, nous allons conseiller la bande qu'on a vu sur le chauffeur. Vous le verrez, à un volant qu'on a permis, à un mois jini à Tangaouis. Et ces gens-là, ils viennent à l'hôpital, comme grave. Non, à Julie Kasso, à lui Pilipil, à lui Massangameli. Donc, il n'a pas une bonne alimentation. Il n'a pas de faire de couloir. Mon Kamunde, les Kawana, Kwang, aller, à côté de Moutoukane, à l'aller, Tongotani, Toleka. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut bien manger, il faut avoir les mesures d'hygiène, de vie, correctes, et puis boire beaucoup d'eau. Docteur, bien manger, on a la situation actuelle ndenge komi kolie komi ya kokoso oyo kuta na ngaka ole bongo siko biloko nini penza oyo ekokoza na possibilité mutu kozwa ngo po e faciliter tâche. Lelo soko tamuli Kinshasa vous trouverez bisika miso za na bilanga za bepinare toza matembele toza ba pondu no mama 24 bazotuni ezala malamu mutu la mema pa tembe na ye pondu na ye na soupe wana même bongo belete. Peut-être ça peut être équilibré dans l'alimentation, parce que les matins, on appelle ça, les Kinois disent info dernier. On a gêne, on va dire c'était somba pour ce local à Soginevin. Mais autant les calculs, ça peut le faire 5 000. Est-ce que maintenant, il y a 1000 fraises? Tu peux te débrouiller, on les soupe et coquine, parce que c'est impossible. Mais il faut qu'on ait une bonne alimentation, aux alliés dans ma coquine. Il y a le colata. Les lots. Il y a des habits qui coûtent 1000 francs. Au tien faire, au repasser, on a levé la moisson, on a magasin 5 000. Au Kolobani. Kolamba pèse à Pegabo. Baka intervention moussou chirurgicale et bon macabon. Depuis au lobby au banda, moussala oyo, baka hémorroïde, au salon déjà d'intervention, moi et belé. Au couteau d'un coco sauté. Pour tout le monde, la moussumba, qui opération, après quelques temps, est compliqué à reperdre un peu vie. Maintenant, il y a depuis au bandiango. Hémorroïde des anabas conséquences, c'est comme un moutoupen à liwa, ceux qui peuvent être intervenir, ma bé. Il y a moussala qui munganga. Il est le cognon sur le simbaranzo de Zalikama. Kouta tali yanzi. Le professeur de Sagibiso, yanzi pe bomaka. Je ne pouvais pas parler la physiologie, comment le corps humain réagit. Les médecins vont comprendre. Nous autres, nous produisons des douleurs, il y a des médecins qui sont. Mais la médecine, il faut que la montée makokita. Oye ba que les camunazo sana salango liboso ya nzoto amutu. Lipaso, même les animaux, si vous allez à l'abattoir, il y a des documents pour tuer un animal. On vous dit non, il doit avoir une carte, il va vérifier s'il n'est pas malade. Moutoupe pour ça, il faut répondre à vos critères. Avant, pendant et après. Ce que j'ai vu, l'ignorance n'est bon. Mais quand on connaît, on est à l'aise. Quand on ne connaît pas tout, est rouge. Donc, d'abord, on respecte makamo yokolaki. Est-ce que moto n'a opéré, mais qu'il est anormal? Est-ce que moto n'a opéré? À répondre à ma critère, au sein examen mon thème, et là qu'on a échantillon, c'est tout un chapitre. Tu peux faire mes collègues depuis au banda koyekola, comment se quitter? Au long du yango, tel bloc, est-ce que ma pourcentage n'est à Sokal? Et ça qui n'est ça aussi sont des éléments. Donc nous disons la préparation avant, pendant et puis quand on passe sur la force de la secours capable, il y a qu'intervenir dans la complication après le passo. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi. Donc c'est pourquoi nous disons toujours de ne pas faire les choses dans la clandestinité. Ok, place moi parce que vous commencez à comparer les prix. On va faire à $10. Ok, on va faire à $20. D'autres conseils, mais c'est ta santé. Avec l'État, la vision, il y a des conseils qui va faire santé, la l'enseignement. Vous trouverez que chacun aura sa carnet de santé. Tant que n'a pas chacun, le traitement est bon. Donc, intervention les appelle combien de temps? Nous disons que qu'on peut s'attendre. Ce que moi ni médecin. Ça dépend à cas. Oui. Ce médecin si on a compte à la bête avec le roi dada tete. On est à maloba bongi na médecin te. Médecin loba na kena simba nzoto mninga nga moto na sana we bongi. Attends les 10 minutes. Attends les 2 heures. Mais quand tu fais un bon travail,
C'est ce qui fait. Parce que la médecine, il y a aussi un principe. Oh, le docteur Koski Azakanango. Un malade bien soigné, c'est 1000 malades. Mais quand vous perdez un malade, vous perdez 1000 malades. Ils ont la bien été. Les informations passent de bouche à bouche. Nous avons dit, tu as 18 ans. À part M. Aboué, vous avez déjà vu docteur Koski na Congo nani na comment papa Molière qui a vu ça, basa ibouete. Tu as la makamwebe, tu as la kao. Tu as la makamwebe là. Et puis je ne suis pas seul. Tozana baninga ba médecin o tozosana hôpital à l'état ebele o bien en hôpital ya mama yemo parce que pour ça docteur Koski azana yango so ya moni que za docteur Koski te abengi mususu. Pour votre information, le 13 juin tozana campagne ya ba consultation gratuite à Misu. Tokopesa kisi et puis tokopesa pe balinette ofele. Docteur Koski akina ko saba démarche à zone Moko et koya va consulter le 13 le 14, à l'hôpital. Comme nous l'avons toujours fait dans ma consultation avec l'échographie, on le fait un peu dérisoire. Et puis, chaque fois, on a un peu de quartier. On ne le fait pas une publicité, mais c'est pour donner des orientations. So ese makamusutu to sala ke bongo na biso pona bolambo ya malai to sala yango. Bientôt tokota na kati poto zape akei maleko akota na kati poto zape ba patience bo lingoloba akei ya docteur Koski na ba collaborateur na sueza ndenge nini po toyebi ba réalité hôpital maleka docteur Koloba mais loka to vanda samaki mingi hémorroïde nengna tuna docteur balobaka ko vanda ko telema trop ko vanda trop côté ma trop ko tambola za la pe cause hémorroïde en dehors il y a régime alimentaire. Oui, parce que ngana koloba makambo eza na mikanda. Je ne peux pas dire le contraire parce qu'il y a de mes collègues qui me connaissent. Il y a de ceux-là qui connaissent de quoi je suis capable. Ceux qui ont le lobby les scientifique et comme si on a comme on a traduit praticien on a tagué comme beauté. Je n'ai pas critiqué quelqu'un mais au hasard que ayebi loko wana te. Et loko notre lobby ezala ko fanda, ezala ko telema mingi, ezala ko lia mingi, ezala ko loba mingi, ezala ko seka mingi likama ezale. D'où l'importance de la consultation. Moi j'insiste, quand on est malade, il faut aller voir un médecin. Le médecin vous reçoit, ayebi nina ko sala et puis solution nina ko yo. Et avec la modernisation, la médecine a tellement évolué, avec les réseaux sociaux, avec des groupes WhatsApp, donc comment on a solution à la minute. Je peux être ici, la Monica Moko, un professeur Moko dans le campus, ligne, allez, directement aux photos, mettre vous pensez quoi, non, faites ça, mais il ne faut pas toucher à ça. À mon niveau, tout ça, cause de l'égoïsme, c'était dans la médecine. Quand on a été, nous sommes évités, nous avons gagné dans mon pas, c'est ça, on a besoin de Congolais, nous sommes à Salaka. Le long de la télévision, va minio que nous moi si moko c'est un bali moko na sali saka boye na ça mais tout lié cette préparation est liée na produit ni principe actif ya molécule na yo wana base nango a éviter. C'est là aussi ça pose problème. C'est là où ça pose problème. Mais si Delta les a autorisés à Yebi, l'État congolais n'est pas là pour détruire les gens. Il sait que sur l'autre ça mais biso moko ben ndenge biso comme les enfants à la maison, il y a des enfants pouvaient leur donner des orientations de sa façon à salir oyotina qui était. Voilà, notre petit micro pali maleka akota ayoka ba patient accueil ya docteur to ba collaborateur né ezalaka ndenge nini. Maman ngambo mbote mama. Yebisa biso accueil na bino awa to mo malade bazé belé accueil na bino zandeni po ba centre biso so yabo po ba yamba yo nanu po ba pselo ezalaka na mindo no mona malade bino bo fani bozotala awa et pas docteur Koski musala yande. Bon biso pas docteur Koski to yamba ba malade yo moko moni kaka nde to zali plein ya l'obésité ya liboso so malade aye na urgence. To bandana on affiche hato pesi mbongo te to bandana on affiche na biso premier soin examen après na sima na ngonde to yo tala o etika neto équipe mbongo soko tiki malade la mbeto zongela quel bon mo baza ba ko témoigner so to tiki to zongela bango to landa par exemple neti ndeko na biso azakuna o bon côté na zaki accidenté yé na saki accident na ko na biso tanga yaki to yambaki to banana na fiche na va to mona famille to traiter to cotis na carte makamno so to les familles yaki na sima ezala ba centre belé ceux qui ba yé par la bango malade
akomi négligé babenga boya zelanga nanu ozo déranger zelana to ya tourner ko quitter ata moi passe les urgences mais yo baleka et en tout cas merci na question posée pour biso bato yambaka ba malade tozana kia ko yamba bato oye pe en tout cas to ko yamba yo na ndenge sengeli ato tungisi muntu ata 10 fois ke awanga ye prikane longwe koto yo e diaka nanu nazoka boye. En tout cas, nous avons vu que très bien. À cause de l'effort, il y a beaucoup de mbetu wana po aya kotala na iloko malade azana posa nango. To répondre à tout mabete to yambaka batu bien. Awa soko yé. En tout cas, tout ça na mbongo te ko fiche mbongo ezate to ko yamba yo très bien. Si manango de to ya osenga tambongo psi muta komi bien. Ata ba malade bango manko ba ko témoigner que awa na santé docteur Koski to yambaka batu bien. Réputation mabe pa biso ezate. Awa na centre hospitalier Dr Koski na yamba malade boye so malade aye na cas urgence na benye ndeko na ye aye apesi identité na ye na saye fiche à côté ba docteur ba consulter na sima ba infirmière apesi na premier soin soki bazana mbongo ba pesi nga mbongo fiche soki bazana mbongo te ba aussi ça makamna bango ba pesi nga mbongo fiche ça réception so boka batu libanda te malade ya zan en kutateli te bima kelo c'est la bande de libanda jamais na to salango te na la salango te ata baninga nga pena ba salango te biso to yamba na malade to yamba na mo ezana sima liboso ezana accueil o yambi mutu ba premier ba pesi premier soin na sima ba pesi mbongo so ya azape na mbongo te to sombele bakisi herba ozambo bazongisi biso mbongo biso mutu likama boye biete baye na ikamba moko ndeko te ni te boyamba toyambaka bakanyonso toyambaka toyambie to traité soki bande na sima soki akomi bien totuni adresse na ye na sima tobengi bandeko na ye baye ole topesi telefone ye moko abengi bandeko na ye ata basi azemi bazalaka mwasi azemi akoma liboso kaka na mino aza kolekana azwaki nini awa te boyambaka toyamba na biso toyamba bakanyonso toyambaka ata aza na mutu te toyambi ye tokotie batraite ye soki obota mpe baboti ye aobenga bandeko ye na nsima mbote munganga Oui, mbote mama. tokuti wana kati ya pharmacie na centre hospitalier Koski mama yebisa biso nanu bamalade bayaka misusu aye maboko na makolo yo oza na kati ya pharmacie osalaka ndenge nini soki malade aye eke aza na besoin baki Oui, lokola poste na biso eza kosunga bato bako bon kobika bato mosusu baya komona aza mpe na mbongo te ayo monake moto azolinga akende tuna bango ata mbongo moke akisi ete eza te totika moto akufa te topesa bango bakisi mpo poste na biso eza ne bato babika na kati ya pharmacie na mino yango botie bato bakalite babimaka libanda awa cher na libanda moins cher te eza bongo te kutu maladi soka ye soka banjo bao bino banga biteke to libanda o vérifier après mona azongeli biso susu awa o boza biloko ndenge moko kutu ju muso mona akeli banda ba moni kuna cher aye kozonga awa bino ko ba moins cher donc toteka ba prix moko ya se comme maladi même azana mbongo te a se retrouver tala ngo zala katongo butu titongo oui toza 24 heures sur 24 na pharmacie pour mutu so comme 2 heures 3 heures qui sont les osenga bino pharmacie bokanga te to kanga te so ngana ke etika la pa minganga so mutu ye na mutu ba observer Vraiment, moi, je suis sérieusement vraiment na maladie. Tant que je pas docteur Koski, vraiment, je suis kitoko, je suis là na mbongo te. Je suis kitoko, traitement bango kitoko makasi. Changement makasi na njoto mona na ngai. Aza vraiment docteur. Salinga opération iloboko. Sikoyo liboko potane évolution za bien. Loboko eko vimba makasi. Pozo luka ba stratégie belé mais docteur a pesinga ordonnance basomba nga ba. Yango baté sikoyo na zoyoka bien vraiment. En tout cas docteur Koski nzambe asungai. Asala mosala bitoko. Na ba infirmier na ye baza très gentil. Na pesiye merci belé. papa mbote mbote mama yebisa biso awa ndenge kote pa docteur Koski évolution zande bon évolution ça va na kota kia na kia lendi
lundi m'opérer un lobby un lobby bon il s'est passé dans le calme il y a un déplace il y a appendicite na hernie il dans le calme non là on a traitement ça va peine sinon quels ans madame voilà ça va peine quels ans bien siko yo moko pona bandeko bazolanda yo okoloba nini po yo moko vivre yango on appelle ça va conseiller bandeko bazali bana hôpital eza bien bazo traiter kitoko bazo traiter j'espère que bazo traiter bien non nyonso na passo là non nyonso tout. Chers téléspectateurs, il y a une télévision, puis émission sur terrain, beaucoup de choses na bokebi nyonso elongo na Lili Maleka wa pito échanger na docteur Koski ma solo maike mingi to lobeli kaka hémorroïde oboyo qui peut aussi témoignage ya ba malade ba patient o bayaka awa lolenge ni ba yambaka bango contrairement na koyoka ba centre musubo hôpital mususo kebwe ba négligence boyo qui témoignage ya moko ba infirmier pe ba patient o bazalaka awa bongo to ndeka to lobaka rappel ezana bino banso to lobaka to pona ba politique tous en apprenons tout le monde mais sur terrain à travers vos actions tous en apprenons quoi accompagner bino yango to lobi ba mote mine bien sur bande ko bandikana kin télévision mabanga bozela bon suite des programmes sur Canal Kin télévision.